l'époque nazalaki mutakopa makasi à l'époque nazalaki na yo mo kopera nga moko na kopera yo kopera ni na kopera ba biloko to biloko to kopera tu ko mimona ba grand président tu comme la histoire ma sola poto na histoire voilà exemple étant on a souvent dans la Mobijou Strass tant on a la Mobijou Strass na ko installer na bien na vendre student kuna na coopérer très très fort na bando coopérer pena danger bateau baebi bateau vendre nateka tu ba check pula biloko tela beta ngote biloko apembenga pena ki paton donc coup de fil go beta pena bo buna ko 20 000 15 000 na coup de fil moko na pembe ya pembe ko zo pour les qui ezana nguya ko le diamant bora nezana nguya ko ndo banga risque te parce que ba na za risque na soda au banga risque te petit na nga de ba marko na zo episa na za ki sous danger ba to bien ba yebi nazoko tsape ba congolais belé ba ser na biso ba msupe ba osala ba boulot au moins peut fin du mois 5 000 na ye baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie yo je saute pas nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen, tout le belagé, c'est nazala moninga na yo te. Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen, tout le belagé. Nazalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le belagé. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, Topesi Bilombote, partout, beaucoup disposé de temps, Yakolanda Bissona, Tolobe la vie officielle. Je vous précise que Lelo Naza na Neuchâtel, la Switzerland, Toye Awa, Mboka ba prêtre, Mboka ba Noko. Merci Nabilo tout, merci la grande équipe à Tolobe la vie Washington, merci Nayo, merci. Non, on a mon colonel Freddy Lumbuenadio, mon colonel. Moi, tu ne peux pas José de Londres. De Londres, pas Ngalibanga. Merci la grande équipe à Tolobe la vie Bilonios, Jérimbo Mana Canada. Didier, merci. Un grand merci encore na Emile Bamba de Zurich. Te, yote, yopena mutu mususu. Non, maintenant, comment on a un mboga oui. Yaza artiste et musicien alanga nzembo babi photo pesa balanga nzembo maboko mais tu beta no masola poto tu beta masola musique na kati ya masolo ya poto. Noko bonjour. Beauté na mon frère. Boni. Kimeza. Bien habillé. Hein? Toujours. Baloba merci. Merci mon frère. Toujours. Tu faut la merci. Regarde dans le lieu. Ah, ça va. Merci. Ah, na yamina.
oyambi la force Kamit, donc la force Kamit azali artiste et militant. Bato baebinga autant qu'artiste et militant, na bengami la force Kamit, c'est la force pharaonique. Bato baebinga la musique ya rumba, ndenge tout le monde baebeli yango, veut dire baebelinga na kombo ya Pedro Massi à France. Je suis un auteur-compositeur. J'écris déjà plus de 500 chansons dans mon répertoire en version française et en version africaine de la old music. Voilà. Nabenga aussi qu'on a Nabenga Pedro. Robenga la force Kamit, c'est facile. La force Kamit. La force Kamit. Voilà. Pourquoi la force Kamit? La force Kamit, c'est parce que Nazali artiste et militant, donc dans ça là travaux il y a désaligné noir, badzonga na ba chemin ancestral. Voilà pourquoi on rappelle que Romo na pena la latin zambala na lati traditionnellement parce que na ngunza. Ok, ah, vous appelez ça Ngunza? Ngunza na spirit. Ah, ok. Voilà. C'est quoi, ça fait combien de temps à Mboka? Bon. Bon, tu as Neuchâtel. Na Switzerland, na Kanisi, c'est na beti 30 ans. Et na Mboka, Moussou, presque 10 ans. Na zoke na 40 ans na Miki. 40 ans na Miki? Oui. Eh? Donc, c'est une histoire. Il y a Mboka. Na Koli na poto. Ah bon? Nazali, moi, na ya temps ya François Mitterrand. Moi, na ya temps ya Stervos Niarkos, Jacques Moulele. Je veux dire, Nazalaki na bango. Tant que les autres histoire, il y a forme, la force Kamit, tu peux âge à 20 ans, 21 ans, bête forme, na kanda. La force Kamit, mais quoi, parce que apparemment, ce sali à 40 ans, la poto, c'est que poto trop jeune. Naiki trop jeune. C'est quoi, poto ndengeni? Naiki poto, bon, l'air na outi Congo. Na traversé l'Angola, na kotaki Angola parce que papa nangaza mutu Angola, vidi na landaki kuna epai na kendaki kosala service militaire. Bakanga kinga après 3 ans ya service militaire, tango na tiki kozala militaire na décédé na ya na Mikili. Wana za très jeune. Na Mikili na koti na Mikili à l'époque wana bon tellement ba condition Afrique ndebo yebi yango et depuis là na tikala pe suko zongate. Ok. Si vous avez un âge, bon, ni busoko yaki buso zembo ni. L'air na koti na poto mboka liboso na kota ki na ngoyaki Lisbonne. Ah, Lisboa. Na kota ki Lisbonne. Lisboa. Na vanda na Lisbonne. Ba poto le na koti ba poto likolo après na koti Madrid, France, Hermoko Allemagne et na kota Switzerland. Si vous na Switzerland, ah on a yambaki yo. Banana okutaka ah lokwa ba prêtre. Bon, nakutaki grand frère nangai, batobele baebiye, Jean-Pierre Makoulouse, adzonga pe déjà na mboka, donc pas fils à papa. Au moni père na so kufaki akenda ko remplacer siko yo père pour gérer un peu la recherche. Linga pe fallait na kende mais bon, nga na boudé parce que bana nanga bazaki na mike, nazo bokola bangoti bakola. Fallait ngo na ni grand frère na mtamba ko mais est-ce qu'on a milliers na yamba ko na milliers bana no kuta pena que des années to balero prêtre déjà à l'époque là yaki tant on là yaki à l'époque d'abord grand prêtre petit frère nanga ikomoni de bamarki aki prêtre ko sakanate. Ah bon? Petit frère nanga mona bengi sakai na poto mais yaki avant na Switzerland na robenga prêtre parce que petit frère azalaki ko kende kayute mais yaza danger na bakop. Diabète à Bakopa danger, je veux dire, au retrouver na ba néo na yaki okutele msopi na ba 80 000 francs suisses anango. Aki petit moko de ba marque ba to bien ba ebie, ba obenge de ba marque. Yende pena mutu na kutaki, ye pena mutu akadraki. Après ba massa msusu ba salaki na bango lokola ba jenga Samuel, lokola ba vérifier kono, ba bigatsumbo à l'époque azalaki na Allemagne. Tozalaki na ba Esaïe, exemple na bien. Bah venanga Pablo Misère akufa que son âme repose en paix banka bazalaki belé natana yaki Switzerland nakutaki pena banka bazalaki o bande ko René pena na Suisse mais ba grand prêtre siko bayamba kyondeni ah bayamba kingate ele na yo yebi ke Suisse ezali mboka moko soki ye bon ngatango na yaki na titre autant que na yaki na nationalité na portugais donc na yaki na nationalité portugaise. Ah donc nationalité aux enfants de la Portugal. Okay. Donc nazaki déjà na ba mikanda Schengen tango na ye pa ibwe. Na salai ko vivre autant que portugais après ba tumsu ba pesinga tolia non folia ba mbonga ba sedi ki banini ko futa ka ba parler ba sirance autant que portugais non. Faut bomba makambo ba papier wana faut boire ngunda après na côté exil voilà tous en 1993 na côté exil donc na salaki yango na Genève après Genève batinda inga na Berne
À cette époque, nous avons dans la Mobigestrasse, nous avons dans la Berne, nous avons dans la Bienne, les Student, je veux dire, bateau banca et tango la baebi. Donc, on a développé qui na Sansouane. Mais on a cela qui toujours na bana mer ou na kutaki, je veux dire, na Switzerland. Ok, si vous tango yo okomaki awa, je crois que okutaki ndekona, vous vendez pe nda ndekona alors. Non, mon na Suisse oye, tango yo au Salib exil, l'État au en charge, je veux dire première temps au moment ba centre, je veux dire la condition moko na habité so mboka mususu ezali o esala kama kambwana ko leka Switzerland mais na ndimité. Je veux dire ba koyamba yo o kende na centre, condition de danger. Aux a déjà na docteur après la bête qui 6 mois na centre normalement fana sala une année et 6 mois on parce que na gressa qui mutu mo na centre l'état décidé à lui mutu na fo bolongolé na centre faut adjoint palais ba ko pesa nga palais na Mobigestrasse à l'époque na Berne na vandi na banka ba masa mususu bazali mili bazaka bango après na Suisse ba msupe tango ba ye na zo yamba bango lokola ba bienvenue nzonza ba Robert Sousa ba za mo ibele. C'est quoi la différence du monde qui est en tambola en Suisse? La différence dans le monde Suisse, c'est toujours une condition au-delà de Bamboga tout dans les gars. Na tout. Suisse c'est une condition mogo. Faut déjà dans l'Occident, la Suisse vit à la Suisse. D'abord Suisse a 4 fois supérieur vie à tous les pays européens. À 4 fois supérieur vie à France, il y a français 4 fois. Espagnol, hollandais, presque tous les autres européens. Donc Suisse c'est un pays moko, et ça la condition pour battre tous les nationalités, même à anglais, même à hollandais, même à français, italien, ça la cao. Je rappelle que l'avion est à 5 heures, si on est à Amsterdam, au moins hollandais, l'avion est à 5 heures, 6 heures, pour la Suisse. Il y a 45 minutes. Si on est à la frontière, il y a l'Allemagne, il y a un cortège, il y a un car, il y a 1 million. Il y a un car, l'Allemagne, il y a en Suisse pour un salaire suisse. Il y a 4 fois que le salaire il y a un pays européen. Je veux dire, si du boulot en Suisse, si on est en France, il y a un salaire 4 fois. Donc, en Suisse. En Suisse. Il y a un moment en Suisse, il y a 6 000 francs, il y a 6 000 euros, 7 000 euros, il y a 10 000 bazar. Namboka oyo donc payer le vétique il y a un moment chaque fois tout le baka et ça payer moko ça likolo même budget il y a Suisse ça likolo tout. Je crois que ça moto yo umeli awa tous on a moins information pour la Suisse sango et pas na yo babi namboka oyo bon nene tibiso ba Paris ba Belgique coopération bani mais babi soko mais coopération mbila kwena yo mais robert epson à l'époque ça là nango Batakop Batakop netinga moko pe à l'époque nazalaki mutakop makasi à l'époque nazalaki na yo moko coopéra nga moko na coopéra yo coopéra ni na coopéra ba biloko to biloko to coopéra tu comme mon ba grand président comme la histoire ma solo poto na histoire voilà exemple étant on a souvent dans la Mobigestrasse tant on a la Mobigestrasse na ko installer na Bienne na over les students kuna na coopérer très très fort na bando coopérer pena danger bateau baebi bateau nateka tout ba chekula biloko apembenga pena ki paton donc coup de fil robeta pena bobuna ko 20 000 15 000 na coup de fil moko na pembe ya pembe ko zo pour les qui ezana nguya ko lega diamant bora nizana nguya ko ndo banga risque était parce que ngala za risque na soda banga risque était petit na de ba marko na zo episa na za ki sous danger ba to bien ba yebi nazo ko tsape ba congolais belé ba ser na biso ba msupe ba osala ba boulot au moins on peut faire 10 mois 5 000 naé donc voilà tu vois attends ko monter aux interpellations ngala zo ki interpellation parce que façon na ndo sala on sala avec ba grand suisse ba grand là ya ba allemand veut dire tout tambola kapena na ba jeep fils à papa patron de siko tout tambola na ba jeep mo pe tout tambola ba mwana to so ki na ba zirik to so ndo tsango kuna ri mo pe to koma na ba kayemba na ba ulanzi mona pena to tsango to na ko to so beta eloko wani so pesa mbongo a danger veut dire na ko picle boile mso 80 000 le mso bomba mi pe na sa zamba ko tsango na bankitaire na ko ya pe again simbela nga 40 000 o tsango wapi biloko wana vi wana na pasaki nango bato bayebi
Je veux dire, nazalaki na viwana. Après un moment donné, nazalaki na grand patron nazalaki mutua Berne. Aïsinga non, on a laissé nazala ba moi ba 120 000 mots bofo na beta tour en Afrique, na ken en Afrique libéla lobi za ba folar. Oh, okoya. Et ça va falloir photo multiplier en po yo zonga no mboka un jour zonga bien. Na bino mboko mbongo ezebile na ko sala makambo albi a folar. Maintenant du décision siko yo mbongo la fo na multiplier. Décision ezo ma di photo kene na Kayemba to benda siko ba plan na Kayemba. Un jour mususu boye tongo itani déjà na butu na lala bo ex femme nanga a benkinga ona zolo tabando tondire bakangi yo ngabe bakanga koma. On a si on a bendi déjà passeport à Balukezo pour na beta ngo tout ce qu'on a Kayemba na zaki dans passeport nanga donc na bino to so kende na patron nanga to pe ba bilo kuna après ndoto ni wani sala ki ke sovaki nga na koti doute nga bandoto boya mabe na bisa patron jo mbongo asombela nga ba roquette ya nango tango ya ke na Kayemba bakoya na bakoya na viti nga na perdre de presque 100 000 ya mboko. Et quand même la matière de somba après bambola et 7 ans mais à mon tellement zalaki grand prêtre en Suisse va transférer en Suisse et veut dire à bêta 7 ans na prison ya Moutier à livre de bakanga biloko to les bakangi biloko to choc wana et salike bon na beng sara moisi nanga na beng sa moisi nanga 1996 na beng si mère les raillé na bi bon depuis na mutaber mais pour tracer sa soute na boaki si mère tant na boaki si mère ba boaki côté à Lausanne la landi mère côté à Lausanne et pour la loi suisse Rolanda moi si bongo te ba compliqué nga habiter kuna na ba berne na joa ba boulot mais ba langue na zo kokate faut kaka na ya na ba Suisse romande ya on a ekela ba bisinga transfert na yeko vendre na village c'est Roland et des choses na aigle faut mata 1000 mètres d'altitude dans fande kuna trace ba tuto ande ko lukanga ba prêtre ba benga na berne ba mona pena na limwa libela na bali mère na buti mwana liboso deuxième mwana et na installé sikoyo na canton de fou après tigano makambo na tika pe makambo wana ba masebe ba bia kokate ya mesana ki mbongo te pour la kokabelo 5000 les algo na pesio 500 francs oh à l'époque à l'époque ma mère na ki na bango basi voilà à l'époque mais lelo si là lelo non na za na force toujours force là si là non na zali so na sili na obeta bateno mais ya ba pièce ni kiti mon frère na tawana na vandaka ni student mais lem suna lala na hotel parler na nga na student mais lala na hotel na pena ba chéri na nga bo na kotanga ba kombote o ba yebia ba msupe na makambo na ba bengi sabana na bango donc makambo tambola na ngo vrai après na ko concentrer na yo boko la bana nanga na tiki banzela wana tout na s'intégrer na komi ko beta ba kayu wana tozana ba 1996 97 98 na komi beta ba kayu en même temps bande ko pe ko sala ba commerce veut dire na ki ko teka bakar na Afrika so na du bakar na teki en Afrika et ça là qui moment donné na cause la pena près de presque 17 000 tuka na sana na ba Porsche na ba biloko belé parce que mon oka banka on la ki na Porsche on la ki beauté nga bato ba binga na VV ba yina ki non 17 000 tuka na kanga tous les parkings ya immeuble donc na joa pena parking tout assez et ça ba mituka na tindango na Afrika na koma ki lisusu très puissant voilà à partir wana makamuna au développer na ngome omoni na poto ba divorce ya basi matakita moko pe ba prison à cette époque là na so fréquenté pe ba vie le rôle à madilu système pour na auteur compositeur na so komele banzembo na so fréquenté pe vie na nga pepe kale na zala ki auteur na so komele banzembo vous comprenez na so vivre na vie moko na ki bien voilà mais c'est quoi vie à Bassia babi vie à Bassia on dirait ça na moi des moments ya kopanza mabala za na Suisse ça solo bon des mois ya kopanza mabala pour na expliquer yo eza virus moko boye ekotela biso ba indo depuis to pesa ki ba ancêtre na nyoso nzamba pesa biso mokongo yango to linga marate eza te ke o bato Suisse non osoko tali na poto mobimba ba divorce ezali bato basali non mais babi na Suisse neza bena trop fréquent bongo soki na Paris pa ba banka ba kufaka chaque jour 7 un cas ba 7 ba kufaka 7 pour ngala au Cameroun mo na cimetière à lobi mais vous les Congolais beaucoup faka chaque jour to yamba bino 7 mais comment bon awa na Lausanne biso na vonga na sala calcul banka tout ba kufa baza 49 nkao ba kufa pour surtout souvent la makambo ba divorce o mera soutier
mutu etelemi bon mère tant ba soutière mo banka musu pe ba proche ya nka bazo joye moni ba vertige wana et buma ba tebeli mais c'est vrai makambo na biso ya bukabwani eza makambo spirituellement ndenge tolinga nakate ndenge tolingaka ba ancêtre na biso te na nyonso nzamba pesa na biso esalaka ke tolingana te na makambo tout donc ceux qui ont lingi ba ancêtre na ngate ngala za descendant ya ba ancêtre veut dire ceux qui ont lingi ba ancêtre na ngate nga descendant na bango ko linga ngate yango mona ka l'homme noir ba lingana ka te za malédiction moko boye yango esala ki na za l'artiste militant Kamet pour na désaliéner l'homme noir adzonga na ba chemin ancestral pour adzongela bolingo akoma na l'empathie na état d'âme. Voilà. D'abord, avant toutes nos questions, la relation na na Suisse andeni oyo coopérande na batuna Suisse. Atukanga naza mutu moko nazali souvent na vandaka ba vie moko naza na vie moko boy na vandaka un peu na solitude parce que omoni musala ya ki artiste militant na salaka batebele ba supportanga te balinganga te exemple ceux qui na zo selon ba chemin c'est sale ba koloba azanti Christ banil batebele bazana na sentiment ya kolinganga te même musique omona beta ba musique à danger bato soka moni ngwa zapango antichrist wana naza na problème wana na communauté ya makambo wana avant tango pe nazali ko fréquenter ba frère ba congolais na ki pe na ba problème belé au mona batongio lemsu ba koselio makambo lemsu ezaka ba problème belé après esala ki moment na benda nzoto mais nazo kutana bango na ba réseaux sociaux naza na ngala ba relation ya bien na bundaka pona ba noir d'abord na kendaka pe ba prison pona ba indo mais ba indo manque ya prise de conscience ba ebité que nkawana ba ucho kange pona biso. Un jour, les impérialistes bako bumanga awa na Suisse, baindo pe bako ebate, mais pourquoi akufi? Pour na bundaka, pour na baindo. Naturellement, ba lettre monsieur aux États-Unis, ba police américaine ba tinda na police suisse, non ko wana azali ko menacer suprématie, azali ko menacer politique, na ba spiritualité. Naturellement, problème à marquer wana. Mais j'assume je vis avec le rôle la frère nanga pembe na sa témoin ayebi pa ina uti na combat yekuta yokelanga mal funa sa eloka documentaire pour nga na bandi ko bunda aussi longtemps na bundi déjà na Angola na âge moko ya muke na bundi pour na ko libérer Namibie et de dépendance nango na 1990 na bunda ki pour apartheid aussi na Afrique du Sud si la Mandela bima na prison ba indo ba doit pouvoir tango na poto na permite na kuti à l'époque poto to kota ki wana ezaki poto ya ba raciste ezaki poto lokola ya lelote poto biso to ya ki soko koti na metro vandi bo mundela telemi ozo comprendre mundele penalo azo bouder qui racisme ezaki pena makasi ya danger na tana ba noir bazaki pena amoneti mo alingite to bundaki na ba ki racisme la to bundaki na ngoti na ba misala veut dire naza mutu ya génération moko banka ba massa na mingi ya tawana baza mingi baza soute mingi bakufa. Oui, aussi la bien. Eza gloire so moninga bo eza gloire po tanga wana banka on to zala ka to akala mota moko na ba vie mingi bakufa to tikali bato moko rare veut dire voilà pourquoi la solo si il y a la ligne to développer ma solo exemple ya sapologie ma solo ya religion qui était j'ai quelque chose à porter il y a une autre question to comme sur place en oui au côté na monde siko ya makamba saba ondengeni kama mbongo ndako zwana pesa ko vertige ya osomba tu mutu mo akota ko na monde bino no kota ça dit monde ya mrambila boko tonde monde makamba bilamba mutu akotsa kingango soit aloka kinga eza papa nanga na mama nanga ngai na botami na lingwala père nanga na kutaki ye azalaki un peu na ba faire abandi ko beta forme fort c'est papa mba migolo ni grand danger a beti forme bino petit wana beta ka forme te petit na vient na Léopold Ville petit nazo beta déjà forme na beta ka ba church anglais donc papa nanga zaki s'appelle maman nanga ipe ndenge nazalaki enfant donc naza fils aîné nazalaki gâté veut dire la mwana obando mema na ba galerie de Matonge na ville à l'époque ba na bokitselanga costume wana mwana ba sumbi costume tergal ba betinga ngona nzoto veut dire nazala s'appelle depuis na âge ya bébé wana bazotele misanga donc les na beti 3 ans veut dire ba forme so moni ba photo to bando kanga na photo Janon avec ma photo studio Janon na habité so na ka monsieur Janon akufa mais ceux qui jouent na récupérer ba photo wana bokomona ke nazala ke lycée na prêtre moko boye donc papa nanga o ya bande ko beta forme et bon na poto na kota ke na million
siko zana tosala na kini wana na kini wana epai ya papa nanga petit frère né azalaki master ya Niarchos. Je dis ngante abandeko ya chez biso ngala zaki na âge 8 ans na mona reservos Niarchos aya ka chez biso na maluku 100 epai ya vie rookie batu ya maluku 100 na zona Kishasa baebi Niarchos abando epa na biso petango zongi akini tango tamboli na ba motar akendaki pepa na biso akenda kotala vie na ye wana vie rookie donc yana rappeur aleki nanga vous comprendre donc nazaki déjà l'esprit wana ya forme avant na ya déjà na kotangola biso beta ba love kila o ba buta la riosa nazo tambola pena arche pena croisé tire pena omoni ba choko ezaki pena koti na plafond okangi ba kitambala ba tricot bimi pena jaune à danger siko tozo somba siko biloko epa ya ba kaya mikili parce que na bomwana nanga nazaki DJ na Lafayette na osala DJ na Lafayette ezaki aniwa na kutana na ba jike bele ba vie mususu ya mikili ba okabelanga biloko bilamba je dis forme kota kinga na ndenge ya blackite donc avant ya mikili soki pena ba photo otali obi oh na Afrique ozaki na ba 15 à 16 ozobeta déjà ba western donc nazaki mwana moko nazaki déjà initier la forme avant même na koma mikili bon siko awa na poto tango na komi mikili na kokuta pena contenir la forme donc ezaki pena okuta awa pe awa ba kolef pe lilumbo na jo ba kuna ba moto bazato pota ba José de Londres va ya poto bon siko yo a obeta forme na ki siko te na bi ayo la yo yao si on est na Suisse ba na okuta pena ba obeta pena siko yo non na Suisse à l'époque na banka bazé belé ba beta ka forme exemple surtout du coup Monseigneur Kawaku Bugang John Mobiala pour John Mobiala sur la Suisse azaki siko le Servos Niarchos pour John Mobiala colonisa na Suisse la forme donc ah oui bayebi non mais les plus grands sapeurs de tous les temps le plus grand sapeur de Switzerland c'est John Mobiala Monseigneur le grand taulier Omegate le grand taulier a menacé même Paris a gagné un trophée à Paris boye pena que non défi pena que fait ba français ba a peta forme a jongi na trophée tu peux pas aller mettre Gobelisha non nazo bisa nzambe ya forme ya Switzerland pour bato ba ignoraka nzambe nazo biso na âge nanga moke soki na bendela la so ba photo za Barijana Tiwara ba ali bango to bazalaki mais les plus grands sapeurs ya Switzerland c'est Kawaku Bugang ngam nazo biso John Mobiala les plus grands sapeurs ya Switzerland yem tayala ba kasa ya mamoto yem tabimisa ba kasa ya mamoto ba isemi yake ça c'est John Mobiala wana za depuis Zurich so ba komi pena même la Genève wana pena les gens tremblent pour donner des nyama na forme yem pena li akango yomoko yomoni toli beli on a ça touché parce que nous avons aujourd'hui parce que au moins sur mon atelier à John Mobiala au quoi pena du maladie parce que y a ça pena mutu il y a forme tout ça pena ba prêtre mon super ba sala ko beta ba forme basé belé ba to lokola pe ba rive kono ba obeta pe ba forme et rive kono pe azaki prêtre na Genève voilà pourquoi à ce moment là zo yamba tous les musiciens on ba ko beta ba concert na Switzerland au moins rive kono za na petit na Apacha abetana abeti masikini abetana batabulei abetana ba Koffi Olomide ba Papa Wemba Servos Niarchos azalaki koyamba bango aki prêtre à moment wana na temps wana tozolo batoza ba 1996 azo rouler déjà ba Porsche je dis soki Wemba ye alali cheye lem so du contact à Porsche PC Wemba va se pela Porsche lo kama yankuma donc barive kono basala pe batana bango wana na Pacha bazoya na ba voiture à Samabele bazoya na kati ya Château Rouge donc Paris zone maintenant onde prêtre gaga John Mobiala ndé prêtre au sakana tende alors on a frappe John Mobiala nazo ka yo mo yebisa ndo yebisa mutu moko bino ngai bato ba Paris ba Belgique au Chatemba ya na epsi ok parce que ngai na lobela pena makambu ya formité na bande ko lobela ngala ba occuper makambu nga mususu mais à un moment donné natali communauté ya ba saper ezali ko dérouter biso za diaspora soki biso to na poto to djuma ele te poto bongola Afrika nana ko bongola ngo ba preto ba bongola Afrika za biso oyo to zo beta ba forme voilà pour forme ezali question tendenge biso to salaka
que na lekiye ngala lekiye na zamba pièce ngala beta forme bongote na beta toujours forme na silence na beta la forme pour un homme supérieur botonzo bagino batuba baya basanga na baya parce que na solo bawana eza eloko moko boye naza ka colère selon batunde bazoko se comporter na ko expliquer yo ngana zonga ki na makambo ya forme na ba soutenir déjà Rivecon to surnommé qui est king of de Kimakuta na ce moment là qui na sala na ba clip na ye to sala ba biloko ebele pour aya a éduquer peuple au baza dérouté surtout peuple oyo King Kester a dérouté pour King Kester na papa mba les deux là bango pena ba sali ba hauteur oyo ba BBC ba peuple congolais na makambo forme nazali spirit naza conscience na yebi problème nini ezoleka na peuple nanga makamsu na kolingate pour forme depuis l'Égypte antique biso ba bantu tout ça ba forme forme biso muto créer mundelete donc na temps Égypte antique ba bantu congolo mona ko akola tapena zo memisa 5 batu ba lor azo tambola na ba lor forme za ya mona kongola betaka forme ko lekete eza eloko moko na makila mais à un moment donné, Papa Wemba, na King Kester, ba dérouté, ba peuple congolais na forme. Et comme il a la guerre. Voilà, nga na beta forme na nga, na nyati musapi ya mwana mutute. Tant la beta forme sur la bimina ba centre-ville, mindele baza ba kumbisanga. Na France, surtout na France, c'est un danger. Mère na ngeti la kara filmer nga bon na centre-ville pena donc bonjour, tout quand photo bani pour forme, science à forme ça na rendez-vous. Na beta kango pona nga, pona za un esprit moko supérieur, pe tout temps azota langa, amona ke no joaza homme supérieur. Tant on peut nazo beta nous les présence langa faut la présence mo charismatique. Faut ça na science ya forme, faut na glamour. Yango to beta forme. Mais lelo forme ngo komi guerre. Omona banka baleka na ba chaîne abino totalaka yo oye koleka na chaîne ya mutu nga so na leki na chaîne na prochainement na ko comme na Paris to beta masolo ya musique to beta masolo ya kikanitisme to beta masolo ya combattant ya ki résistant na ça pour ça comprendre na ko suka la masolo to beta sur makambo ya sapologie na ko expliquer forme ya haute couture na ba prêt à porter donc nous avons développé makambo forme na ko expliquer ba grand couture ba benga ba maître. Parce que les gens na beti Y3 na beti Yoji Yamamoto on va comparer mais c'est Yoji Yamamoto na Christian Dior ba des bilots différents ba to belo mona zo joa na lati Yoji Yamamoto mais on comparer Yoji Yamamoto te na Yves Saint Laurent même so botuni mais c'est Yoji Yamamoto na zanzamba zampire on se comprend batu ba so confondre comme ba guerre les lots batu ya sapologie et comme le kumia akondima moninga te non forme za pona bongote. Mutu mususu akoleka na émission exemple pas na yo na moni yango aleki na ba collègue na yo kuna akomeli kofinga mutu abatu mutu amole mususu na bana na ye azana mwasi no azambendre azanyama puta fosa per na la leki donc émission mubimba ye arabeta histoire ya forme expliquer forme na lati forme nini forme za nini mais ba ya kawana mona bazo finga baninga forme ngo mona na ba fête ba ko beta makolo beta makolo ba tapage moko inité na uti beta message moko la tindela ngo ba Congola Brazzaville na bo beta ka forme ya classique au lati classique pour ozala na présence à banquier au lati classique pour ozala roi ozala ministre mais yo lati classique ozotambola lokola mutu mwa zakiol obi que message na beta ko le na beta ngoko pas même inédité beta 400 vies boso tambola lokola ozali boma veut dire même la ba mindele ba ko kima mutu ali boma akiol bo changer mentalité wala personne beti forme faut rosa le quoi c'était ta forme faut ça na bolingo wana faut ba nenga bon question mo vite fait hein voilà là au talaka ba je crois que landaka ba jeune à Paris benga bango eza groupe ba Al-Qaïda oui on dit ma bango quand même. Oui, la bête à forme, souvent la taka prêt à porter, la bête à biloko yo diamant moto, la bête à ba isemia ke. La ta bien. Na ndima bango baza pena fort. Si est-ce que yo ko ba. Ngai na ipsa ki yo soki déjà personne na Paris, na Paris na ba bigatsumbu na ba veri vekono ba yebi yango, na ba jula na nzumba, bato wana kaka ba bio biso na Paris de fois tenga bina opeta bino Paris mo manga moko. Oh, c'est na salango vidéo za na YouTube so comme na parler na kotindelo nga bino joga na makamba forme bon nga nazo na Paris autant que na Switzerland na so beta tous les prêtres à Paris bino na Al-Qaïda bo yana ba jeep bo mema ba plan nga la to na tombola jeep na charge jeep devant ba biga tsumbu devant ba rive kono Julien na nzumba ebi na bi nazo ya na ubunda na Paris nganga mo la mema biloko a haute couture veut dire ba pièce mususu ala kisho ngo boye opakati mbango mo na prix na ngweza 30 000
ozomona awa soki to jour oyo epa na ngai na olakso babilo mosusu mbila soka moni yango akoya koluka nga oyebi pourquoi awa luka bi plomb osombaki yango ndeni basali oyo mpe na calcule ya basalaire ozwaka otui problème elamba 30 000 plus que ça bilivo mosusu ba 40 000 eza sikoyo bato ya Paris naoki obanda nga bino nakobeta bino nga moko nakobenga kutu de Londres te nakobenga Freddy Longoniano te nakobenga Hakim de Lausanne te nga obeta bino nga moko Freddy boya na babilamba na bino bakotshela biso ringi toko défilé ndelo na solo ba photo koma kosala podium to koma na Paris to leki soirée to kende za conférence ba rive kono bazalaki ba balia quoi et pourtant na sala propagande là pendant 2 mois na ifsi na zoya na jeep na bien chargé donc mutu pas bien ça na kutaka ka José Wanduka na fi acha movoto atala ba fio baza ba petit les na koti na sala na kota pina avec Carlo Pinatel les 3 pièces vraiment oh montre na kanda ngabi na beta kabilo kwa haute couture veut dire forme ya haute couture on so là ti prêt à porter zo ganga ba comme so za forme ya haute couture veut dire so ko beti kombo na New York Milan Londres monde entier ba bi ke prêtre maître voilà ala takala bango mais awa na Suisse awa makambo ebomba nya et yo moko za épreuve vivant we uti pa Kawakubu ganga na epite makambo uti omona te na moni prochainement okoya shenga na kolakso galerie na France na palais na France okuta na palais danger na France okuta ba jeep vanda na se na lakso galerie à France au filmango après na sokota na car to traverser Switzerland ya ebi shenga na olakso résidence ya Switzerland omona pena palais fimba mais mutu moko avanda kuna na ba studio na kati na kolakso pe galerie à forme alors soto lobito bunda vidinga na ko défiler même 100 fois donc na kei na tikali na kaleso na lati pièce na ye au filmer na ke na do bitumbe ko salate yango moni tozolo ba makambo a podium le veut dire soko li otondite pe conseil na opesa bokeba ko kende na podium tena Kawakubu gangi to yandoki andoki akoza na plus de 400 mais c'est na kosi yo tali to moni chambre zo ko la ba plan donc awa na Suisse ba to marque na bazebile so ay balobaka te ana ndago chambre ma asana ngo alobaka te banyata na ba réseaux sociaux bamkamu so bazo loba po ba saper muso baganga kana mona bango aho ganga na mona muso sa sombi blouson il y a 20 000 à 12 000 ganga nena vando ba olina na ba blouson muso moni boro moni eza mulai na blouson muso akwire esuka tina makolo so na becho pina ngo pakata mango okili peno lobite o ya kama mususu ozomona do ngala mutu mona ko beta forme na Lausanne wana mbila pena ya kanga biso ba vie baza o ba koyoka ba woka mbila pena ya kangi oh non monsieur weza Hollywood te ndi nous autres nebo mbila pena ya kangi atali mikumula tibu biso beta forme mais na silence to beta kango te poto déranger la jeunesse to kenda pe ko sombango te poto la sanenge to sombango pona ko éviter ba jeune bazala dérouter pour forme ko dérouter vie à mwana mutu. Ok, alors tu as évolué parce que tout ce qu'il y a quelques minutes, réalisateur Exhibisoana, musique na yozo sala, vite fait nabi que to kota pena na mudina ma musique na yo un jour to koto zotan, mais quand tu c'est biso album ozo sala, oyo il faut bima oyo biso to zwanda muto ndo tshela bato ba yo kakayo et ça na combien de titres plus makan. Dernier album na bimisa qu'on a 2001. Tambenga kango égalité de sexe partout na chango sila ba évidemment tout ba réclama kango na reproduire ngo po ba joba mikunga o beta maikuna je veux dire depuis 2001 na tikala suko bimisa album te pour na situation ya Congo on naza combattant naza premier combattant o ya telemaki na 1996 biso to dénonçaki infiltration ba tout rwandais na Congo na 1996 na ki na je crois 24 to dénonçango alors tango na moni ke Congo bato bazokufa na boyi ko beta musique pona bina lelo naza na 5 albums depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui naza na 5 albums ou eza na 15 chansons naza na album mususu ya world et bimaka tozali kotala ndenge na kobimisango mais pour l'instant peuple maquillé zotanga na boyi na ko vivre ka na musique te naza na bandenge musu na vivaka mais na boyi ko bina panda papa na mama bazokufa
pendant bato bazokufa shenga na boyi kobina na boyi kosala matanga na isengwe sangana na zaka na mawa ba congolais mwana mayele to sisi na biso pesa 20 ans ba staff na na biki na yambo émission mobimba parce que awa to foni ka parenthèse to yo kangako 20 ans ba staff na yo na pesi mbote pa ya mon colonel Freddy Lumbwena Dio pesi mbote pa papier carte illimitée formule Suka mbote encore et pas ya Platini Chipamba voilà batunanga yubi pesa batunanga mbote aussi sana biso Freddy Lumbwena colonel Freddy na lingobenge colonel Freddy mon colonel grand sapeur redoutable des années donc azobunda bitumba jamais na le passé azala na le présent za na sope sapé mbote pa ya superstar na biso de Londres donc de Londres na la télé ava ya poto prêtre benazo longo là-bas na poto Sonia faut la fashion donc de Londres deux fois donc veut dire que la paix d'esprit soit avec na sapé na frère na ngai awa et pas iboye Théo Nkoukou, dernier écrivain. Théo Nkoukou, dernier écrivain. Yendekolo bunketologie. A comment livre en avant to bandakolo bayango, yanga za professeur pour expliquer ka bunketologie ezanini. Na sape na ba massa mususu o ba ebingai, ba tulugola ba bienvenue nzonza, ba Robert Sousa, to sape na ba Jenga Samuel, lo sakunayo, pourquoi pas Vierive Kono, King of de Kimakute, et Kawakubu Gang, Monseigneur. Ça qu'on a eu les narrateurs, donc voilà, le sac qu'on a José Wanduka, Zinako de Makoulouse, tous appels le sac qu'on a na Pacha Yatola, dernier artiste Samson ya Switzerland, chanteur de charme Okima. Pacha veut dire, voilà, na Sukiwana, le sac au na moi sinangai, Anaïs Meta, Mama Iziz, voilà, la femme Kamet avec dépendance spirituelle. Il y a eu le sac au Yangwana. Tout ce qui va là. Ce comme moi c'est Bimi, comme maman est Bimi, à Soukawana. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Allez, bye bye, merci. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sent la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta atomikako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre de prêtre Basel
nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Mukubwa Pacheli de